domaine na biso précis eza musala ya kotonga ndako. Kotonga ndako en général. En général, na kati tozana ba plombier, tozana ba peintre, tozana ba charpentier, tozana ba maçon, tozana ba ferrailleur, c'est-à-dire ensemble wana ya société na biso yango na pesa ki likanisi ya tout ça la association pour tout sauver bandeko na biso mususu oyo peut-être bazana bayebi musala bazana occasion na te ya kosala na société. Oui, association na biso parce que idée oyo eza idée à moi kala depuis 2014 de na bandaki ko analyser yango pour emeka ko aider jeunesse na biso ya République démocratique du Congo na domaine ya construction, c'est-à-dire ba vision na kati yango eza ebele association na biso na eza pour tout aider bandeko na biso na moyen financier na moyen technique ya moto yo aza donc akembi nanu na musala ote mais aza na posa sala yango azozo occasion te, c'est-à-dire na kati association na biso toza wana tozo to recruter bato to koyamba bato et puis to ko banda ko aider bato assistant comme assistant social. Émergence One TV a tout elenga bandeko. Pour ressentir ma voix me vient balé, Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement chaîne en ligne Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement na Émergence TV One. Awa et pas yande konanga mido. Awa bo manozo masolo ya papa Hervé. Bo bando yoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya bo ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table prend ça avant dans la banque. Vous s'abonnez massivement na Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Merci beaucoup fidèles internautes, nous sommes tellement heureux de vous savoir si nombreux devant vos écrans, vos smartphones en train de nous suivre. Nous c'est Émergence One Télévision, je suis Tariq Ngango, journaliste en Zambie. Vraiment, je le réel plaisir aujourd'hui de recevoir pour vous, aujourd'hui dans le cadre de notre émission, il y a Société Loto de la Culture à la INT, 100% les padres pété, mais Loto de la Maramba Société va faire des sociétés sur son point technique. Aujourd'hui, je reçois pour vous un monsieur, il va se présenter au cours de l'émission, Brouillé, Baïsogazanani, Sogasalaranini, ils vont parler de tout ce que Azan a besoin sur Émergence One Télévision. Là, je profite de dire un grand merci à tous les abonnés de Émergence One Télévision. Vous êtes disséminés à travers le monde. Vous venez à Paris, Belgique, Hollande, Afrique du Sud également. Vous êtes Angola également. Lubumbashi, qui appelle Maniema Kindu, partout dans le monde entier. Je vous dis un grand merci. Là, je vais dire à mon invité déjà Kotaka comme ça. Et mon invité Yaka déjà. Bonjour, monsieur Serge Kaimbe. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonne santé. Santé qui mène en Zambie. Vraiment, vous êtes sur Émergence One Télévision, la chaîne Oyambio Lelo. On va parler de la société. Quand on parle de la société, ça n'a pas branche tellement ébélée. Premièrement, dans Lingana, nous on s'est présenté. Et puis, Oloba, c'est que tu es public, au monde entier, qu'est-ce que vous êtes venu parler pour ça Nabino Ezanini souci à groupe Nabino soit des associations mais techniciens Ezanini présentation et puis tout parle un peu plus fort Oui. Merci monsieur le journaliste ngai kombo ngai Serge Kaimbe naza moko na kati ya société ya Wiz Construction eza société ya munene na mboka oyo eza reconnu na ba branche na yango tellement toza ba technicien makambo etali musala construction, c'est-à-dire toza na kati yango to
tosangisaki mayele na pesaki mayele na ba camarade bami to créer association ya ba technicien ya du domaine ya construction na kombo ya association WIS construction. WIS construction, association ya ba technicien dans le domaine ya construction, mais construction est tellement complexe, est tellement vaste. Tous as sur toi na ba maçon, tous na ba électricien, tous na ba charpentier, ba ferrailleur, bino construction na domaine précisément nini. Domaine na biso précis eza musala ya kotonga ndako. Kotonga ndako en général. En général, na kati tozana ba plombier, tozana ba peintre, tozana ba charpentier, tozana ba maçon, tozana ba ferrailleur, c'est-à-dire ensemble wana ya société na biso yango na pesa ki likanisi ya to sala association pour to sauver bandeko na biso mususu oyo peut-être bazana bayebi musala bazana occasion na te ya kosala na société. Encadrement exact. Académie exact. Maintenant association na bino ezo courir ba bit nini. Faut poser un objectif et puis ba bit. Les objectifs ainsi que les buts de l'association c'est quoi? Oui, association na biso parce que idée oyo eza idée à moi kala depuis 2014 de na bandaki ko analyser yango pour emeka ko aider jeunesse na biso ya République démocratique du Congo na domaine ya construction, c'est-à-dire ba vision na kati yango eza ebele association na biso na eza pour tout aider bandeko na biso na moyen financier na moyen technique ya moto yo aza donc akembi nanu na musala ote mais aza na posa sala yango azozo occasion te, c'est-à-dire na kati association na biso tozawana tozo to recruter bato to koyamba bato et puis to ko banda ko aider bato assistant comme assistant social. Oui. Voilà, association Nabino est reconnue par l'État ou comment? Parce que tu es à chaque fois s'il y a une association ou ebimi namboka il faut bozana ba autorisation à l'État tel que ba F90 ba mikanda nyo son l'État pesagana tout comme lelo likambo koma ba bino bino association Nabino wapi sous basement juridique mo ya l'État. Ouais, association Nabiso ezali oeza société na biso na kati na yango eza WIS construction. Eza WIS construction, c'est-à-dire eza na ba document nyonso complet ezali et puis nini bureau ezali bureau d'études ezali to na singa ki na ba chef na biso ya likolo ba meka ko séparer biso ba technicien na ba comment na ingénieur tous ba se séparer biso pour esa la nuni et na part na biso to meka lolenge nini ko encadrer jeunesse ya mboka na biso Congo. Voilà, toujours dans les soucis à encadrer la jeunesse de notre pays, association WIS et Bimi na cadre wana. Est-ce que bozana ba idée moko derrière la tête parce qu'aujourd'hui tout le monde a comment ebele bobimi boye appel à ba jeune ya bato ba technicien ba lobby comme nango mouvement politique. To yebite est-ce que il y a des politiciens qui sont derrière vous au bazo chamno maboko to ndengeni? Non. Makambo ya politique totikela politicien. Makambo ya musique totikela ba musicien ba faire ba fali totikela bango biso toza uniquement pour na musala oyo to yekoli yango pendant au bout du temps. C'est-à-dire construction ezana makila nanga, c'est-à-dire na yebi yango malamu na préféraka jamais mukolo moko te na kwa accéder na politique benini non. Là tu dis même s'il y a des sollicitations et des politiciens parce que toi na mboka na biso ba politiciens ba monara esika ba basé belé s'il y a une masse directement ba yaka ko solliciter même si ba yé vous ne serez pas toujours vous êtes toujours catégorique à l'idée il y a bino et association je peux dire. Oui donc même si ba leader politique ba koya parce que eza mouvement eza association moko en tout cas bana Congo bande konanga construction ya monde entier eza association moko ba jeune baza na ba idée ya malamu, c'est-à-dire to kolinga te to se focaliser ngo lisusu na construction non to se focaliser ngo na politique et aussi mbate
simba te parce que ligne wana biso tozana ligne wana te biso tozwi chance wana te ya kotanga politique nini non biso to se concentrer na association na biso pour esala tomeka ko aider jeunesse na biso na bato oyo ba préféraka kosala musala oyo mais bazana ba encadreur te c'est-à-dire tango tofandaki na pesaki ba camarade nanga comme l'idée générale ba accepter yango ba bi bon toko banda ndenge nini na bisi bango tozana kati ya société tozana tokosenga bango tokosenga ba chef na biso ba ko aider biso poto sala nini to fungola mouvement oyo yango mokonzi apesaki nga accès yango moni ke na ye donc mikanda nyonso ezali ezanango. Merci beaucoup, M. Serge Kaimbe. Je dis un grand merci à tous les abonnés à Émergence One Télévision. Vous êtes disséminés à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de la société. Parce que nous parlons également de la culture, de la politique, mais les autres ont la société. Toujours dans Émergence One Télévision. Ou plutôt, sur tous les plans. M. Serge Kaimbe, selon Stati Nabino, il y a... Au décrit Bisso Stati, c'est-à-dire il y a combien de postes? Vous avez un président, vice-président, secrétaire, caissier, ainsi de suite. Oui. Stati est allé. Pour l'instant, tous en un secrétaire. Tous en yende à cause chargé à cause la même si bato baroya pour bas s'enregistrer na association Oyo, tous en un secrétaire. À part secrétaire, on a dit d'ici un mois, tokofanda assemblée générale, ndé tokoyeba ko partager ba poste wana ndenge nini tokotambisa ni société na nini association na biso. Voilà, mais Congo est munene, précisément Kinshasa est munene. Vous êtes basé seulement qu'une habité où l'association Ebandino na Kinshasa, to Ebana déjà quelque part, to na ba intérieur en Boka tonde. Bon, tolingaki to banda yango na Kinshasa. C'est-à-dire tokosala yango association oyo ekokota 24 communes à Kinshasa. C'est-à-dire centrale yango ekozana Gombe. Tant que quitter parce que bureau est dans ma campagne. On va arriver là-bas. Oui. La question était celle de savoir ceux qui ils ont déjà na Congo te bandino na Kinshasa. Non, et bandina na Kinshasa. Et bandina na Kinshasa ndé toujours préparé ndenge nini. Yoko zala dans le monde entier ko su kaga na na nini te na Congo te. C'est-à-dire même na Brazza, même na Gabon, bande ko na biso nyonso basala ka musala oyo biso to sala ka ya technique ya construction. Toko sala na bango relais toko banda ko partager s'il y a idée na bango et zandenge ni moyen de financement na bango, c'est-à-dire toko sala ensemble na monde entier au ba travailler comme la construction. Voilà, vous serez ensemble avec le monde entier tout va travailler comme ça la construction. Là, j'ai profité de dire un grand merci à l'architecte Géry Tansia, jeune sur le domaine de la construction également. Ingénieur Aaron Tansia Mobutu, ingénieur Kefnda Mouchipai, ainsi qu'à Grady Ongo, le motivateur de tous les Gaulois, Bikris, Gouv le Gaulois Soda Mbodi. Vraiment plein de bonnes choses à vous tous partout où vous êtes. Maintenant, revenons à notre sujet. L'association, elle est basée à Kinshasa. Maintenant, comment est-ce que ceux qui vont contacter Bino, les jeunes, vont rejoindre le mouvement, vont rejoindre l'association, vont faire la. Bon, premièrement, nous avons lancé un message sur Internet. D'ici là, nous avons lancé local, TV local. Nous avons lancé un moment de sensibilisation. Voilà. Après 2-3 mois, nous avons quitté sur le terrain. Sur le terrain, enfin que bon réunir les couches, surtout les jeunes. Pour réunir les couches, ceux qui sont ici. Comme tu fais ici statut nabiso, de là ça va tu choisir que à date telle, mois tel, oui, c'est un événement peut-être tout ça l'angon angeli, peut-être tout ça l'angon a limité, peut-être tout ça l'angon na nini na ipen, de ba moment on a mais pour l'instant ils ont une émission toujours passée par message sensibilisation. Ouais, mais c'est Serge Kaimbe, tout le monde a une réalité tellement ébellée dans mboka na biso. Moi je vous dis Congo où ils ont une scène, un film. Même ça qui on sur le plan politique, ou bien on a politicien té. Lobby to yo mona bo panzani
mibale baki osalisa pe ya bango parce que boyokanaki te. Quels sont les gages ba garantie ni okoyesa pe na population ke non eza makambo ya sérieux eza sa toyebi makambo eleka na mboka o? Oui, eyaka nango ezalaka. boyokoma lokwa bamusicien te bena bata théâtre bakabwana papa. Non, parce que tokozala na commission moko oyo basage bakozala basage wana bakozala bato bayebani, c'est-à-dire nako préféré nako proposer et okozala basage oyo bayebani neti Papa Molière neti Kibambi Chitwa, c'est-à-dire bakozala ba gros poisson na mboka oyo nde bakozala derrière s'il y a un problème ou banda ko intervenir pour na pesa biso ba directive ndenge nini kozala. Mais aussi Papa Molière Kibambi Chitwa bakozala ba sage comme ba conseiller na bino comment? Oui, bakozala ba conseiller eza bato yo na reva tango na création donc tango na lala na inspiration wana yelinga comment tokwe sala évolution ya mboka na biso sur plan ya construction natala ka ba papa na mingi baza ba papa moko ba epata ngai, c'est-à-dire nalingaka bango na sepelaka na bango yango na komeka na kokutana na bango na meka ko proposer bango par rapport ya association oyo soki bako aider biso bazala donner. Oui, mais na otikela bango eza vraiment obligé na koluka na kutana bango fara fara. Na koluka na kutana bango fara fara, c'est-à-dire que za bato oyo baza bato moko bazo peser oyo bakoza derrière s'il y a un problème na association ou na cadre de jeunesse ezanga kanango te ba dérapage kozala ba keti de bato mususu kozala, mais aussi c'est à bato wana oyo nazo préparer na kutana bango non nyose kozala bien. Merci beaucoup monsieur Serge Kaembe. Évidemment vous travaillez également avec des architectes. Oui, nous travaillons avec des architectes, nous avons 5, nous avons ingénieurs 16. Maintenant, en disant ceci, les architectes, basés dans l'ordre d'architecte national, vous avez dirigé par Gival Brenal, vous avez architecte président et association. Est-ce que vous avez causé nos problèmes, surtout dans le domaine de la construction? Les architectes basés déjà dans ordre na bango, ils sont reconnus. Maintenant, vous également, vous en avez architecte dans cette association. Maintenant, vous allez vous départager comment? Bon, eza facile. Eza facile, c'est parce que bango baza architecte. Les ingénieurs sont basali. Biso toza ba technicien. Toza ba technicien, ba charpentier, ba ferraille, banane. C'est-à-dire na ngambo na biso tokozala na ordre wana tokozala pe na mutu, c'est-à-dire mutu akozala oyo akobanda kokamba biso akozala non nazakaka juste ko éclairer, c'est-à-dire liboso na ngai tokotia sage mukolo oyo baza ba doyen oyo sala ke problème ezate na ba architecte. Oui, ezalate, c'est-à-dire akozala doyen akozala jeune net ngai te akozala douanier tokoluka tokosala faire koluka ba vie ba papa oyo babanda musala liboso na biso batonga ba biloko ebele tokoluka bango bazali ebele mais baza négligé tokoluka bango nde bakozala wana po ba meka ko orienter biso na oyo na idée na biso bango bakozala wana. Voilà, ils seront là pour vous orienter. Là, je dis également un grand merci à notre réalisateur Arnaud de Mido, Grand Jogo Mido, à Sangana partout. Là, je dis également un grand merci à tous les abonnés à Émergence One Télévision. Monsieur Serge Kayembe, nous vous avons entendu cardinalement, littéralement. Maintenant, ceux qui battent, vous avez besoin de rejoindre l'association parce que vous avez une phase de sensibilisation. Ce qui est important, vous avez on a net, c'est que vous allez passer par la télévision analogique, et la TNT également. Vous avez une phase de sensibilisation. Maintenant, ceux qui ont besoin à rejoindre Bino, à joindre l'association Bino, comment est-ce qu'il va faire? Est-ce que pour l'instant, vous avez un siège mort déjà ou vous avez soit vous avez un numéro de téléphone qui permet la public, soit compte Instagram, page Facebook, compte Gmail, news. Bon, pour l'instant, tout ça juste un secrétaire. Oyo toujours foutu l'impôt au hasard vraiment engagé azali Costa da Costa azali wana, c'est-à-dire mutu nyonso tokopesa numéro
toza na place ezali, toza na bureau ezali, toza na bureau eza na ma campagne, ce qui eza référence eza Général Raus, donc na virage wana kaka numéro 9, bureau eza wana. Avenue Général Raus. Donc ce qui au commune na ma campagne. Voilà. Ozo se faire monter ou bimana. Bon, de toutes les façons, tu as initial wana na cache émission. Oui. Voilà, vous pouvez ça nous secrétaire. Oui, numéro naïe eza 09 70 960 325. Vous pouvez répéter pour 09 70 960 325. Voilà, merci beaucoup chers abonnés, chers amis. Émergence One Télévision, je suis Tariq Ngang, le richissime. Le nom va banga ezati parce que aux émissions à caractère social. Tous a besoin de ma banga bozela à la prochaine occasion tant ma banga goya. Ce qui est juste ça les abato ba accompagner absolument on nyonso ba gouvernement le gaulois ba radio le motivateur de tous les motivés va venir nga papisa pour ba Big Chris ba Henri Zinga Henri Zinga vraiment plein de bonnes choses à toi. Mais c'est Serge Kayembe. Tu peux nous résumer en termes général en 3-4 lignes message général et puis message d'encouragement à tous les jeunes parce que tout le monde était déjà dans l'émission. Message est que tobimisi association oyo eza association moko eumeli mwa kala po ebima boye, c'est-à-dire to sala befort rebelle, to sala vraiment to fournir vraiment effort po ebima yango nzamba sungi ebimi, c'est-à-dire tozwi na temps ya ko tia moi quelque chose na compte parce que association oyo eko banda ko aider ba jeune oyo bakozala na bakozana kati association oyo. Même sur le plan assistance familiale, maladie, na premier degré moi si yo moko soki okoze dégâts donc toza wana pona ko assister yo. Toza na pona ko assister yo eza association moko eza ya ba jeune ba constructeur de tu bande konanga belé ba papa na biso ça ba zo occasion ya ko sala loko te mais biso to fanda ki to réfléchir comment to ko sala loko oyo po to sungana, c'est-à-dire za la bato ya libanda eza la biso moko bana Congo to sala to sungana ndenge nini to ko tambwisa mboka na biso et puis to bongisa mboka na biso moko. Voilà, je crois bien que tu peux saluer quelques membres de l'association, Bayatana Moussika, Mbote, et puis au bandeli numéro pour une meilleure compréhension. Ouais, na saluer ingénieur Nangai Rémi Tibasi Mawamari, na saluer master Nangai Sabiti Asarael, saluer susu ba camarade Nangai nyonso ba accompagner Kangai neti Abasi Papa Jean Maître 150 bango nyonso et puis na bo sanité d'Acosta nouveau secrétaire mabiso. Voilà, numéro na ezali 09 70 960 325. Voilà, merci beaucoup monsieur Serge. Merci. Voilà, vraiment c'est un grand plaisir pour moi Tariq Ngang, le richissime journaliste en Zambie, de recevoir pour vous monsieur Serge Kayembe qui est l'un des fondateurs de l'association WIZ qui est un groupe de construction qui oyo bino nyonso tout ce que vous avez besoin de tonga ndako bazana ba ingénieur, ba architecte, ba plombier, ba charpentier, ba ferrailleur, ba maçon. Donc Congo ya fati de plus en plus ça nini ba investisseur bazoya ba idée zoya ayo zarana ngana mwana tonga ndako ezata ke benga ba chinois te. Association yango wiziza ba maswa minene baza ba ingénieur ba chinois na baza ba bazwaka 2 mètres ndemo na ba congolais. Donc association wiziza na pour nous aider en termes ya construction. Là vraiment je dis un grand merci. Restez toujours branchés sur Émergence One Télévision. N'oubliez pas de contacter Wiz pour tous vos travaux de construction. Merci, au revoir, à la prochaine. Émergence One TV adu elenga bandeko bokoyoka mpe bokosentir bavoix mo ebimi mibale Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement chaîne en ligne Émergence One TV.
tous les Gaulois, tous les gladiateurs. Vous s'abonnez massivement à Emergence TV One. Awa, et pas un de mido. Awa, bon, on a solo, il y a Papa Hervé. Bon, on a tous les masolos politiques. Ma solo ya Bible. Ma solo ya bon, ils ont sangisa. Ba Congolais nioso. Le général Audrey, joueur à la table française avant dans la banté, vous s'abonnez massivement à Emergence One TV, meilleure chaîne YouTube.